namo kurera namo. Eliane Nitu. Après, si vous j'espère que vous allez bien. Wabino maman, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawazoba telakimi ezali. Et vous, de votre côté, c'est comment est-ce que vous allez bien? Bon dimanche à tout le monde. Là, tout ça déjà dimanche. Tout ça toujours dans le mois de mars. Où ezali mois de la femme. Nenge mundele abongsa on a calendrier na mois de mars. Ezala ka mois de la femme. Tout ça toujours dans le mois de mars. Na kati mois de la femme. J'espère que vous allez bien. Là, tout ça dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Oh, bakendeki. Le sam au tepe bayo batikala ki nandaku. Bon dimanche. Na batunyo surtout. Ndena loba toujours que kola kolamka eza habitude de te. Ceux qui nous ont appelé un peu ma bonne moïko. Ba nakopesa nzambe merci parce que la vie ne nous appartient pas. Vie ou eza abisote. Vie eza nzambe tata. Mingi tolala ki na bango. Na tongo alelo balamuki te. Balamuki te po balinga kolamuka te. Balamuki te po nzambe asepeli kaka. Azoba na ene na baki le lendemain ne nous appartient pas. Merci mingi na bien surtout ba bolinga maman Eliane Nitu. Merci mingi na bien surtout obo disposateur na bino pona kotala ngato po na koyoka wabino maman Eliane Nitu. Merci na ba obo sa ba partage ba émission na ngai. Merci na obo separa na concept na ngai émission na bito ya préparer pour le mariage. Merci na ba oyo bolinga ka service traiteur la Providence. Na ba ki service traiteur la Providence ya onde za gagne penanga. Alors, si vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça, moi, n'a pas hésité, benga maman, il est à Nitu, na 06 15 31 69 90. Vous avez besoin de mariage témoin, oui, côté internet total, la banda côté depuis 2008. Si le lot comme na maman Nitu, naza vraiment na ba mariage ndenge, ba mariage témoin, eza ebele, ne ba ki les images parlent d'elles-mêmes. So ça poste à côté là vraiment musala na kosenga na OK na YouTube, OK ne, otala musala oyo déjà na sala. Donc faites-moi confiance et vous ne serez jamais dessus. Bien manger, c'est le début du bonheur. On est dans le bakango. Alors, un seul endroit, un seul service traiteur la preuve de na baso za mutakanda kotala ngate. Kotala ngate po sepano na ngate. So moko za mutakanda, kotala ngate po sepela na ngate. So moko za mutaketo, kotala ngate so sepela na ngate. Et surtout so za fanatique et révolté, kotala ngate po oko sepela na yo na ngate. Na eli suto solo la ne boyebi mikolo ningi tozali masolo zo le kalika biso mingi par rapport ya liwa ya ndeko na biso Janifa que son âme repose en paix. Liwa na ye ebimisi makambo ebele na kati ya communauté na biso par rapport na ba couple ndenge to vandaka na ba couple il y a pas que de femmes battues, aussi les hommes battus na kati ya bandako mabala ezali ndenge wana. Ce qui n'a été solo là, c'est parce que zali l'un de mes abonnés ne savent que ici c'est votre deuxième maman Eliane Nitu, la reine mère. Appelez-moi qui m'a qu'un kakalkon en bobaxika maman Nitu, béton et kendarabongo et zarabongo. N'est-ce pas mon fils Olivier c'est le c'est le Congolais, y'a zarabongo tozanano. Voilà pour la bataille de Takanda. Quand on a été pour ça, nini, au sepano, on a été surtout sur la fanatique et révolté. Quand on a été pour au sepano, vraiment, on a été quand on a boit qualité, ma bolka, maman Denise, n'y a qu'un. Dès qu'on a boit le temps, maman Denise. Sur la Takanda au sepano, on a été. N'est-ce pas, maman Kati? Maman Kati, je te fais de gros bisous. Comment t'as bisous na yo? Elle d'abord, comment t'as bisous na celle, bien vraiment, bisous et belé. Bien surtout, bolingaka. Maman Eliane Nitu, votre deuxième maman. Et ça, la moi, n'a pas mobile à tout mingi. Abe nga po ebisanga ke mama. Vraiment, biso ba o to yebanite makambo o elekela ka biso moye batu ba bango ezate parce que to yebanite na communauté. Toza anonymat, batu ba biso te mais toza pe ko subir makambo ya ndenge na ndenge oyo batu ba koki ko yebate po to yebanite. Soki toza ki batu mo to yebana nde makambo na biso pe bimi di bandalo. Kwa to yebanite, moye peza batu ba makambo na biso ezate et voilà, le kola makambo ya ndeko na biso Janifa personne en tout cas molimo na yesi ke zali soki ba oui ba mona ko mona ke chaque jour communauté zotanga ka kombo na yo comme on dit que l'artiste ne meurt jamais et aussi la paix les loté pour ti le totanga toujours kombo ya papa ale moloto paix à son âme
Donc, ti le tout temps toujours comme maman cessé paix à son âme et aussi la lelote et surtout que ça récent ou ti ko tika biso ka lobi lobi awa et ça facilité pour tout temps à communauté comme en tout cas en mal ou en bien et ko tanga makaka comme on est ko tanga ma parce que aux artistes oyo au CP ce qui mo kilo CP cette communauté au CP ce biso makasi d'autres ko tanga ka comme on a yo za na ndenga mabe yo za na ndenga malam comme on mikolo na minora bato et ko tanga mapenza. Ndeko mobali ayebisinga mwana nanga mobali ayebisinga abima maka makambo ya mikanda tokosola ka makambo ya mikanda makambo ya babanga baka amour ebomaka love ebomaka eza ya solo tokosolola makambo ya mikanda na mboka poto mabala oyo eza vraiment na sincérité ezali mais eza penza mingi penza pete pona nini po mingi ba situation oyo tokuta na mboka mundele oyo ezosengisa bato mibale ezozala vraiment. Des Bibles que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ceux qui pensent à mon bal à côté de moi, ça a bonheur naïe. Les amis étaient parce que les lobes lingo comment batubazo linga no mona ke olinga mobala mulai au côté de mobala mukusobi ah na sani ya mulaya zo mona tena zoka ya mukuse olinga moi c'est munene au côté na oya muke bina sala nini na zoka ka oya muke oya munene zo mona na te et comment na ngomuto comment ne kolera so son esprit ya dendo mona eza guna yote. Mais au la konini po mboka poto eza ndengwana o likambo sa te na mboka poto eza bongo donc mabala o eza penza coup de cœur que mobali penza a sepel que moi ça za kunanga mobali aza kunanga ezali mais eza penza moi mobulu mingi alors ndeko o mobali moi na o mobali ayebisinga ki mama naza pe na kati ya ba situation ya kambo libala. Quand on dit libala batu nyonso tout tozolo ba libala mais mabala nyonso ezali net sur total libala de konabiso Janify na la brine ezaki système ya yaka to vanda yaka to vanda eza libala tezaki union libre pa ya mundele union libre yaka to vanda na lingala tolobi yango yaka to vanda na chiluba tolobi lo akutu somba yaka to vanda mundele bien oza union libre bo vanda kamo sa mbali ndako moko bobo tipe bana me boza na kati ya union libre alors ko lingate eloko lokwa union libre okota na sa mabele pona union libre. Quand on parle du mariage libala ezali ke babali yo na famille babali yo epa ya mbula matete to pe to bengi l'état boki kozwa bénédiction nuptiale wana nde to bengi eza mariage complet libala nde yango wana libala eza na ba étape nango nyonso tu soki bosala ba étape wana nyonso tu te ezaka na eloko ezo manke ezaka ka système ya kato vanda oyo pende kona biso jani ndenga tiki biso na mwasi na la brine ezalaki pe kaka système ya kato vanda système ya kato vanda eboti bana mais soki totali nde kona biso banda koloba ke mukolo na kokufa muto akolelanga na muto ambeto ezali Sylvie Faye parce que aportaki komone po babala naki na kati ya epa ya mbula matane ndeko mobali oyo ayebisinga ke mama azana mwasi akapa na biso na Paris awa bi mama na mwasi mona akuta mwasi wana deja asi abota bana na ye deja misatu na mibali pe misatu ninga akuta mona mwasi wana bota bana na ye ndenge wana ye azalo kwa 4e mobali na ki 4e mobali ninga yokuta mwa mwasi wana akutie azana bana ne misatu ba papa bana mususu bazana apesa deja mibali mikanda mibali ne batika ina bana bakenda nde baloba yake mutu muso ya kofuta bapoka se yango nde o mwa mobali azofuta lelo mwana nanga mobali ayebisinga ke mama na lingi mwana mwasi oyo nakuti aza deja na bana na ye bota deja na mibali ne mususu ngai pe to yoko lingana na ye lo kwa azaki ka balaki moko azaki libala ya babala naki po mobali akwa koza mukanda baboti pe na mwana mobali azu mukanda mobali akei mwasi azaka sekeza bolingo solo nzoke zaki na bolingo ya mame aki na bolingo benda ya mame ya mibale ya misatu ya za 4e mwa mobali alobi ke mama na vani na mboko oyo nekishasa katika pe mwasi na mwana mais awa pe système kaka mama koza mukanda pasi na kutana ndeko oya mwasi ndeko mwasi ayebisinga ke na kokina nga kopesa yo mukanda mais mukanda nanga na opesa wana ndinga condition ezane condition ezake na kopesa mukanda na ndinga libala te pona lingi ba kakma wana ya mabala te ka ndenge basebele na poto ezala ke ba droit na ngai nangi te bakata nga ba droit na lingi te to bala na soto bala ni bakokata nga ba droit to sa système ya kato vanda pona mambo ba droit nzoba makamwa pesa na ba conséquences dango
Alors, alobi tokobota mwana soki toboti odéclaré mwana nde okozwa mukanda parce que azane française mwana mwasi oui baboti pe mwana zwi mukanda mais condition ya mukanda wana eza ke chaque fin du mois il faut afutela kango 600 euros 600 euros mwana mobali alobi azwi mukanda avant zo mukanda wana bandeki na ye kokende kayu na eloko ya mutu mosusu kaka nde boyebi ndenge ezalaka ntango azwi mukanda na ye mwana mwasi abe loko ozwi mukanda 600 euros tout le mois. Donc, à foutre la kamukanda wana 600 euros. Albi mama nitu, nazora 1200. Na 1200 nazwaka, nalongolaka 600 euros ya mukanda. Ye moko mwasi akata pona kolia ya mwana 200 euros. 600 euros ya mukanda, 200 euros ya mwana pona kolia. Atika laka na 400. Na 400 naso asali coupon. Coupon na ye. Ya musala ninga futaka coupon. Donc, atika laka na ba 300 wana siko ye moko amilatisa atina na Congo boyebi ke biso ba africain otiki ba parents na mboka il faut osalisa bango alobi eza vraiment galère moko akosakana te galère autre apenza ke galère abina sali par tout le moyen moi ça bi jamais abina renouveler première fois pona ko renouveler mukanda oyo zuna sima ya mutu mutu naza obligé ya kozala mutu naza obligé ko tsheba fiche de paye na ye musu ba préfecture musu ba osenga na présence physique ya mutu bazo senga penza présence physique ya mutu po basa nini bako ko renouveler mukanda na yo alobi mama 600 euros pona mukanda 200 ya mwana ya kolia donc 800 ekenaka ka ndenge wana soki sikoyo totali ndenge mwana mwasi afuta ke monga mukanda bazana bolingwa abi toza mwasi na mala ngati ndako tukenda pe na biso na daga babetaka na bape mamatuza na bango penza ntuka kiza ki mwasi na mobile mais mwasi ekomi likambo sikoyo à chaque fois il faut pesa nga 600 euros pona mukanda na parce que ba oyo bazo mukanda bakenda na pesa batu mikanda bakenda sikoyo yo ndenge oza wana soko pesa nga les 600 euros tous les mois te soko comme nataka ko renouveler na ko pesa o ba papier te pour nous renouveler malam kuto zanga mukanda wana malam babo to parce que za mukanda à condition vie privée vie familiale ok moi ça pesa ki mikanda na ye oyo ki a déclaré ki mwana po ba ko pesa ye mukanda boyebi awa na mboka poto eza ka par ka mutu na mutu na kana ye mutu na un problème ba problème ko kana te mutu na mutu mukanda na ndenge na ye ndenge x azoli mukanda ya ne y azoli mukanda te. Alors moi mobile alobi mama 800 euros wana ndenge kendaka wana ezo pezenga makasi na koma na souci naza na kati ya ndaku na liaka na melaka me eza ko pezenga komona ke 800 euros ezo kendeka aboy soko tu 200 ka ya mwana oui mais na 600 ya mukanda ndenge tozolo babo bavandi na mwana mwasi oyo pendant 2 ans pour déposer ki mukanda siko 2 ans ekoki alabi siko mama nitu ndenge eza bona comme la procédure ya kozwa mukanda nanga ya 10 ans soki nazo mukanda nanga ya 10 ans nakoki mwana mwasi oyo nakotika ye parce que nako continuer ka boete pona sala nini na futa ka ye bambongo boye lobi bokolo bake mibali baza mabe tala mobali asali boye likamu na mukanda tout ça soki ba makamwa mikanda oyo na episino makamwa mikanda eza ya ndenge na ndenge alobi boye mwana mobali alobi mama na saka mwa période moko ina selika ki mobali ndenge ezalaka ke na bimi mwa muke na tala ki ndenge na ko bima mwa muke bota mususu mwasi akolukata lukanga to abondela nga to ndenge nini mama na mekaki kaka nakende pa ndenge langage nakende pa master moko naki kovanda pa master wana alobi mama mwasi asala courrier asali courrier tindeli ngai nano abe moni courrier on asali nazo ketina na préfecture ke ba renouveler mukanda te osoki mandaku osobi mana ndaku loko ozoki mukanda na sima ya mwana ba renouveler mukanda te bi mama nazaki obligé osala nini kozonga ndaku na ko senga ye pardon nazako obligé na ko zonga na senga pardon mais na biso 2 ans yango yo mama mwana nanga azokanga 800 euros tout le mois sikoyo na koloba boy soki ndeko mwasi komi koza 800 euros tous les mois ndeko mobala ofutaneka ba pokase ya mibali o balekaki avant bato balekaki avant babebisaki déjà nzela babebisa mioke kanda ya mwasi elekaka na ya nyoka na venin mwasi azaka na kanda moko mwasi soki kanda na ye mwasi azaka na kanda moko ya kosakana te mobali koza lo silika mais mwasi tango asilika bebisaka tala tana balabala soki policier akangi yo
Boko so la pe bosiki muki atiko mais ça policière. Ce que ça policière pour tika yo. Ya rande likambo. Dans Zamba sala mwasi ndenge wana. Alors 800 € tout le mois. Moi mon bal la fouti pendant 2 ans. Pour nani parce que bato baleka ki liboso. Bazo ki mikanda ya ofele te personne beka liboso, bazo ki mikanda bakei. Oh est-ce que comme mikanda à condition. Maman 800 €. Moi mon bal azo la bi maman na tika mwasi na mwana na Congo. Okotinda la bango mbongo ndenge nini? Combien okotinda? Okata mwana azo bela, mwana kendaka classe. Okofuta minerva la mwana ndenge nini? Okolesa bango ndenge nini? Aussi longtemps que 800 eza kokende mbala moko. Mukanda ya condition. Yangwana na lobi ki mabala mingi ezali awa soko kutani peza lokola sapato. Mwasi alingo na bolingo solo kumisa nzambe. So kutana mobala alingo na bolingo solo kumisa nzambe. Makambo ezebele na poto makambo mikanda. Ozotala mwana obaka mwana mukanda. Alobi mama, mwana na nga, metango natala ke na futaka 800 € pona ye, na koma na ko regretter. Na tuni, est-ce que condition wana apesa kiyo? Ava bo linga na tango zemi habite. Aye ko pesa nga ba condition wana tango wakombi deja na zemi abi po déclarer mwana il faut futa. Faut futa nga 600 €. Na kanisa ke lokwa na futi 600 € wana esili. Non, 600 € neza ya tout le mois. Moi, la tango botami et comme na pesa 800 € pour na 200 eza pour na ba besoin ya mwana. Botala ba mabala ya lelo. Yango wana kolinga mutu pona intérêt moko boye eza malamu te ezaloza mwasi ezaloza mobali eza kozo bebisa vie na yo moko. Kolinga mutu ka pona intérêt te. Moi mobali akende kolinga moi ça na bana 4. Ya komi 5e. Déjà pesa mibali mikanda esimba. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Et si matetala pour casser oyaza ko futa 800 € tout le mois eza ko kende. 800 € eza ko kende tout le mois. Pona mukanda. Pourquoi? Parce que er moko vie apprécié. Na yoka moyimbi mo yemba vie akoluka na lombango. Etindaka moto wako tabonganga mama e. Vie akoluka apprécié oyo yango etindaka. Batu bakine na banzela mabe. Etindaka batu bonganga. Etindaka batu na banzela kisi. Vie mbangu vie apprécié. Bandeko, toyaka na poto na mikanda te. Bana babotami ande babotami na mikanda. Biso toyaka na mikanda te. Ndeko mobali to pe ndeko mwasi. Bandeko mibali botika kokende kokota kama bala epai ya basi. Soko moni oye poto et surtout
Soko oza na engagement na yo. Oyebi ke na Congo na mwasi na bana. Oko kende kokota libala pona nini? Oko kende kokota libala pourquoi oko kende kokota libala so ebike na Congo na tiki mwasi na tiki bana oza mobali c'est vrai mibali bakitira ba etirette na bango kitise etirette na yo place moko oza na engagement te po lobby ekomela yo kilo te kitise etirette est-ce que mo oza na engagement te kitise etirette okangi mais soko zo kitisa etirette place moko ozo na engagement eza mabe makasi mwasi na mwana batika na Congo ozo kokwa kosepelisa bango te. Oui, c'est ozo kende. Pona mwasi ayebi ke ba oyo bazwanga mikanda mibale ba kenda yo za 3e. Oko futa masumo bango basalaki. Malchance libabe salin ekweli libabe ekweli conseil na bande kwa mibale. Mukanda ezwa makakaka. Bato bele bakomaka pressé. Na ye poto lobi fana bando zonga Kinshasa ba bando mona ngai lobi fana somba voiture na tinda makamba 818 soki pe 208 c'est cela nango ba 207 bloka na kale c'est cela déjà au mona ka mutu bon na linga ka mwasi wana et surtout ba garçon mingi balingi mingi basio bazana bana ayebi ke mwasi asaza bana za déjà désespéré. Nenga zana bana boye soki na lingie akoboya te na kozwaye asimane na kozwa mukanda boye na boye tout ça aliaka pe bambongo bana na bando profiter. Bozo mona place tozo kende kosuka. Boye bisango zora 1200, bazora yo 800 euros. Chantage. Soki opesa 800 euros te, tango kende ko renouveler mukanda na yo, okozwa mukanda te. Pour komake apesaka mwana eloko te asa kimangai asa po mikolo makama mukande komi trop strict mais vanda na yo soko na mboka mundele oza mukanda te kende ko vanda na foyer ba foyer ezali vanda kuna na foyer naza na mutu te na vanda na foyer ozo vanda na yo muke ozo avocat na yo ba association ezali balandeli makamu na yo il n'est jamais trop tard dans la vie tu koya koza mukanda na yo. Si on cause mukanda na yo moko bato yo bazu mikanda na sima bato bazana souffrance makasi mingi na biba ngone sotete mingi botela kandi ko mobali oyo ça fait 2 ans afutaka 800 euros par mois si pour a déclarer mwana pe ya mwana na bango mibale zemi oye mo wache mwana na bango mibale aden na ye mafutela ngo 800 euros tout le mois. Tout le mois 800 euros. Yo yebi ko tiki mwasi na Kinshasa te. O tiki mwasi na mwana na Congo. Tango yo kozwa mwasi. Akomi ko futu ba mongo aboyo. Quelque part. Infidélité. Ezo mema batu na liwa. Ba infidélité leki mingi. Et puis infidélité ya makasi mingi zaka kote mibale. Mobale komona tiki mwasi na Congo. Aye na poto, tango koma na poto, kuti mwasi moboye, angi difficulté te, na okela na 115 te, na okela na foyer te, na lukaka mwasi moboye ata mwana to bana, na kota libala, na lukato sa libala, pona zo mukanda, me tango yozo sa libala, obo sepeke na Congo, tika mwasi oyo balaki. Siko mwasi oyo tikeki na Congo wana, oyo yo balaki, po nani azwaye, nani akozwaye. Boko, koboya na moka ya distance, ya bosa yelo komote po kaka yo zaki na posa mukanda ozu mwasi ozu mukanda bobwani kana bolingo na yo yango na tokende gauche tokende droite atande kona biso atiki biso koti na sa mabele. Oui c'est vrai atiki biso wana tozo ba Janifa ata atiki biso asalaki infidélité. Oui yakobimana basi. Oui mais ce que total bien l'amour de sa vie ezalaki penza Sylvie Faye. Parce que aza mwasi oyo ye abalaki a cheki plo pete na mosapi. Aboy ko sangisa dossier. Aboy ko sangisa dossier. Na mwasi azovanda na ye. Toko sangisa dossier te. Ngai fana za mukanda na ndenge na nga. Na bengisa mwasi na ngai. O kutu aza mama na bana misatu. Wana kutu mama na mwana moko. Fana bengisa mama mwana na nga. Aya quelque part. Azaki na bolingo makasi ya mama mwana na ye. A valoriser qui na misu na biso soto monaki matikeli jamais ko valoriser moi si o botele bana misatu o ya kufi na maboko na valoriser te nga banda ko valoriser moi si na ye a ce qui infidélité za solo mais
abweki na kosangisa dossier parce que alingaki mwasi na ye fasa ni foya bana mibale belé boza na ba situation oyo bana mibale belé mwana mibale belé ana ndako kaka motema ana tika mwasi na nga to kabona ki tezaka ba situation poto ka muteseli boya oka penza mama ngana zoka ebele basolola kana ebele bi mama na nga na mwasi po bon na sa nini ya ka mikili me mwasi na nga penza na mwana penza na kin mwasi na nga na bana penza na kin bozaka mikili muteseli ka bonazo net o alelelinga oyo ezaka pona poto abi mama na comportement non seulement ba 800 euros na ba comportement mabe na ndenga zalaka afinga kanga amakanga respect mais ceux qui kaka natali kaka likamwa mukanda na osa ndengeni na vandi kaka na choite donc ozofanda na mutu pas parce que lingeme poza na choite mabale belé za ndengwana yaba binda kolala ka te place tanga we bati mabale ebele za ndengwana oza na mutu kaka ozo ifa na mutu ba mona kana na zana ekake na mobali ba mona kana na mwasi mais kati na yo moi iyo tamoke zo zanga kati na yo ce n'est pas l'amour de ta vie kati na yo ce n'est pas vraiment ça kati na yo tu n'es pas heureux tu n'es pas heureuse mais je vais faire ça seulement aux yeux de tous pour que les gens voient que je suis mariée je suis engagée j'ai un mari j'ai une femme or que intérieurement tu souffres ba couple mozo ça ka ba matalana nde to bana kisaka matalana batalanga kaka ba mona ngaka na mobali to la randa kumoko to maranda kumoko OK na fond na tu souffres ozo souffrir na kati ya motema l'amour ezate bolingo penza bolingo ya vrai amour eza na ngote bona sala nini parce que bato ebele baza bongo ozana mutu mobo bwana bolingo mais tozala kaka to sala nini tozala na biso kaka po surtout bato bazo ba déception na vie tozala na biso kaka bona osala ndenge nini alors makambo ezumi bato na sama belé mais bale belé bakufa pona basi mais po bayebani te ya masona bango ebeta mahate basi belé bakufa pona mibali po bayebani te masona bango ebeta mahate soki lelo o lisolo ndeko na biso Janifa ebimi ete ya bato ebele parce que lokola yebana yango makambo nyonso ebimi libanda boye ete ya bato ndeko mobali kolinga mwasi kaka te po aza na mukanda aza na bana aza na ndako yo ko souffrir te lobi oza mukanda na yo na kombo na yo na ndenge na yo moko lobi oza ndako na ndenge na yo linga ya facilité surtout bana mibale olinga ya facilité olinga akende ko taka libala pa mwasi moko boye po aza na bana déjà aza ndako yo po ko oza ndako na yo ti soko osi mukanda na yo oza na ba fiche de paie okozwa ndako makambo ezaki kala o poto eza mboka ya basi ki vous a dit eza mboka ya basi te eza mboka ya moto akendaka musala soko oza correct pa ya mundele akozala malamu na yo oza mobali okendaka musala oza na ba fiche de paie na yo oluki ndako na yo bakopesa yo epai moko te babiki poto eza mboka ya basi na bana te biso ne tolobaka ngo ndenge wana parce que na mboka na soto bana ko vivre na ba dictature na kati ya ba foyer ozomona ke mama ko beta papa to na poto babike non mobali abetaka mwasi te to koli na bigogo yaya betaka leki na poto ke okoko beta leki te okoko beta mwana te yango dictature mboka na biso ndenge to enfin na ko benga dictature te culture mboka na biso ndenge to mesana ki to yoko kuta culture za différent na ya mindele yango to koma ko benga ke poto za mboka ya basi na ya bana bango moko ba minde bayebisaka biso bongo keza mboka ya basi na bana non biso moko to balola yango ndenge wana mwa mobali pourquoi yo kolinga te ko boka ngunda na yo boki ngunda o patiente pe na foyer ti yo kozwa pe mukanda na yo lobi ozunda ku na yo tango kozwa ndaku mwasi aye kokota siko na kati ya ndaku na yo voilà pourquoi bozo zala mingi bazo chebino ka libanda nganda nyonso libanda pourquoi bazo chebino libanda parce que bozo ke novana kana banda ko ya basi mibali na poto ba koma na faiblesse moko boy mibali na poto ba koma faible faiblesse le qui trop parce que ce côté kana moka ndako ya mwasi mobali akota ndako ya mwasi mobali akota mibasi baza mingi te ke zanda kwa mobali mwasi ke kokota pona nini mibali bozoka lokoso tiki mwasi na bana oyokuta mwasi mwaza na bana na yepe okay yakata get out in my house go out in my house get out sors de ma maison limana ndako nanga nakobenge lombila na kosala boy boluka bobima na faiblesse oyo mibali bosala réunion bosa la réunion bino surtout mibali bobima na faiblesse ceux qui n'ont osé mukanda te soko moni moninga no mobali afute la studio yo pe kota na senga ende quoi ofuta combien 200 to bande futa 125 bozo 500 studio to futa 125 pourquoi parce que ko kebiso basi tozala ka munoko basi bazala na basi babosa na nganoki moi c'est ce qui oyo koto ya bosani na yeso bia finga yo akofinga yo la plupart na lobi ceux qui na bibi so basi na généraliser kaka la plupart bozomona
et dépendra pe na éducation bien sûr mais na poto na ebisibino soki omoni oza mukanda te ndeko moko mobali afutelaka chambre salon bande konanga to banda kovanda to sengisaka bovanda bosengisa mukolo mukanda na yo kobima kozwa pe ndako na yo okokende bokomi na faiblesse mibali bakomi na faiblesse mingi na poto parce que la plupart ya mibali baza na bandako te bali kokende kokota mabala epa ya basi kokota na bandako ya basi yango na bozomona ke soki batyo libanda soki otali mingi ata bazali ya ozomona oyo bamibali baza bomonaka bango bazali ozomona surtout bato poto ya kala mingi baza na bafoyer mingi na bafoyer omona bape na bafete ke bango na peza omona kaka 2 fois 2 4 1 divisé par 5 tala bayima batoni na mboka sokoto mulenga mais kendo luka place alala na butu la plupart kendo luka na butu alala ka wapi mingi baza na bafoyer mingi yango faut qu'on vie au sérieux mingi baza na bafoyer mibali ebele bazali lelo tomoni ponde kwa kufi eza na mibali mingi lelo basala ba AVC kaka na ba situation oyo akenda mwasi azongisie azoko ko supporter teke mwasi azongisie po kaka avanda ka po ezanda ka avanda na ndaku mwasi abimaka seli maquillage azu clé de contact abimi akei azobosa na mutuke ngala mwasi oyo tosito boyana tozaka na biso mwasi na mobali te mais lokola toza na bana voilà pourquoi mwasi azongisinga na vana na ndako ye na kati na motema nzokanisa ke bolingo ezali nzoka po mwasi ntango aboyaka mwasi aboyaka mabe mibali baboyaka basi te mobali akoki koboya mwasi abandi osala so marche arrière wana vraiment nature mobali akoki koboya mwasi maosala pe marche arrière azofungolaka pe tirette azofungolaka pe tirette azofungolaka pe tirette osala marche arrière omona mwasi azaki premier bureau mobali akenda azwa mwasi mususu oyo okoma deuxième bureau pourquoi parce que mobali afungolaka tirette esiko asalika koleka kaka basa marche arrière ok mwasi soki abwani na mobali mwasi aboyi mwasi nda boyaka ya solo mobali aboyaka ya lokuta mwasi nda boyaka penza ya solo mibali mingi basali ba AVC pourquoi parce que basi baboyana na mwasi mais lokola baza na bana ana place kovanda te mwasi atali au lieu de telenga que puis bana mboko pende bazalaka mon père moi je veux que mon père revienne à la maison moi je veux que mon père tango ko mona bana ba tout mon père ora bozonga kaka pona bana kaka zo chambo bandolala okomona mobali ba peso chambo bandolala yo na muto zo kasake bozonga na mwasi nzoka mwasi na mutu asina motema ne asa boya yo okomona mobali soka moni mwasi azako bima mwasi azako kende esali AVC pozo mona ke mwasi na ngande akeboye mobali musaki kitela akifungole le tirette mibali balingaka ba tromper basi me balinga te basi ba tromper bango mobali moko alimbisaka infidélité na mokili oyo azate infidélité ya mwasi balimbisaka yango te mobali azate alimbisaka mwasi na infidélité azate me basi na nature ndenge nzamba sala mwasi ndaki motema bu mama motema monene mobali ata sala infidélité mwasi asaka nene alimbisaka awa lokwa ndeko mobali mutu akei bino bande kwa mibali bolinga akokota na bavia basi olinga aleke ndovanda na ndako mwana mwasi wana na vanda na ndako na ye ovanda pe na ndako mutu boye opesaka pe eloko te boteyama soki obwaki ngunda batyo quelque part ovanda vanda zelati mukolo mukanda na yo sanini ekobima siko bolobi nini pona ndeko na bino mobali moya bima ye mo ami koti na mnoko ngando moya bima ezate po soko abia bima mukande ekei soko alobi abima mukande ekei wisa ibando kendeka abongo en tout cas pona lelo to suki wana kande na yebisa kabino que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba ndumeshene bana betu bon dimanche boka mataba bisous bye bye sokoto mulenga eloko ezanga ti na basuza mutakana kotala ngate pose pelo na ngate toi mutakanda kotala ngate pose pelo na ngate suppose fanatique révolté faut pas me regarder le monde osiliki poani poza mutakanda